yo film côté sili nango. C'est-à-dire il y a pas ça déjà va tout cacher en bon. Je vais vous dire une chose. À l'époque na sali un peu rétrospective pour pas comprendre ma photo français. À l'époque l'air madame Belva pesa 4 films bon il y a 4 films. Azaki nani na totolo madame on avait si là moi on a mon moké na motete na après ça bon 4 films atala te c'est quoi na bobenga nani productrice après c'est binom bon combien il y a 4 films les images là moi je n'oublierai jamais des choses comme ça les images sont là les images ça à l'appui moi na moké na motete na ya bola yo po bela achota kandam bana no bagusamini ya gola quand nous on dit c'est jour de mort bangi basana minu na munoko c'est jour de mort bon aller bela bina banole abano attention pour les bashar de combo ezao non moi vous donnez on répondre des héros voilà mère Aza papa. Ah, faux débat. En tout cas, on a faux débat. Faux débat, mère, faux débat. Donc, Zoba, Zara, Zoba. Faux débat. Faux débat. Faux débat. Merci, ça va se passer. C'est faux débat. Faux débat. Merci, ça passe. Non, faux débat. Oh, tu vas yo quitter. Non, yo comme tu es bisanga que na Zoba, na Zobomba ba question na Zoba. Oh, déjà faux débat. Oh, déjà faux débat. Oh, des mères Aza papa. Des mères avec cette forme-là. Là, tu as pantalon pour moi, target, c'est valide. Ah, non, faux débat. Faux débat. Faux débat, faux débat. Moukoussa Tal. Faux débat. Oh, faux débat, faux débat. Voilà. Comment on va t'appeler la belle vite dans la oh, le et si bakanga. Voilà. Yo pour leka. Pourquoi ma transparent? Tout sous la biseau. Vraiment, moi ce soir, c'est le roi Jérémie, il est le maire. Tu mets la maïté. Oh! C'est le roi Bianca, Samigra, Pamela, la femme, Matondo, Tomato Melamaïté. Chance, Nzamba Ebara. C'est ça, vous pouvez se douter. Ndeti rêve de venir à moi. Même pas le niveau de moi. Même pas la attention. Oui, il y a la vérité. Il y a voilà. Il y a la musique. Devoir à domicile. C'est très important. Si la benga bango pourquoi parce que ba yo c'est chaud. Moi dis si là comme ça ba comparaison ma producteur sur la certain que si la connaît de simba. Je sais pas. OK. Mais toi sur là. Avancer. Moi ni belle vie. Alors ça la musala il y a production et moi. OK. Le rapport que soit si la produire est pas dans l'autre. Et na lui ma bé. Avancer Théo sur la paix. À son produire. Amuka producteur. Tu oyoyo. Monikala. Quand ninga mone mauchelo. Monikala. Pere balile ba bandi makambo ya musique ici. Là ba longo na ba pa ba copie ba longo ba wera tout pas. Voilà. Tant ba bandi ma musique ici. Bagi na poser ba producteur parce que ya za na mbongo ti. Ouais reproduire nzembo na ye. Aza na besoin producteur aye a miser mbongo na ye serveur a pesi au cachet o yembi o cotiser producteur. Donc on mais lelo neto so la na yo rebo abimi na label ya pere. Il faut comme chaîne noire. Avant il peut rejoindre le sous sa produire il peut ça un peu bagage. C'est la réalité. Ils ont film. Ils ont bagage, ils ont film été. Ils ont bon bagage bon eux coûter peu cher. Bon peut-être si on a bagage bon bah ça la raison bagage à long métrage bagage ça. Des films on va ça là on a subi na koba wa. Gag. On les a bagage on est gag. Ouais, ndenga mabete eza na bagage wana go je appelle Belgique mbongo belete ba mbongo belete so ba produire na producteur belle vie moi là ça autoproduction
mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission, notre émission Coup sur Coup, qui est bien présentée par votre humble présentatrice Chancy Siana, la Cléopâtre, Monasuka et Yabasuni Suni Atramadi, IGF de la presse. Et voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui, j'ai pour vous mes confrères. Bavier nangai donc comment est-ce que je peux dire na zozanga kutatamu on a koki ko employer parce que bakoma au-delà voilà les trios d'enfer quand vous misana toujours ko benga biso sur votre chaîne notre chaîne active finale de télévision le loto ko solola na bango makambo tali nde to misana ko solola sur l'actualité to misana ko analyser to misana vraiment ko solola pe ko éclaircir ba esika oyo bavoisin bamekaka mpe kobunga mwa moke bavoisin bamekaka mpe kopotana me bakokaka kaka te awa nde esika lumière ezalaka voilà avant tout d'abord Montréal réalisateur nanga plutôt alakisa babilongi ya bainvité na ngai kitoko makasi lelo bazotakata oyo wapi nakoprofite na occasion napesa mbote pa bamama na ngai ya kati ya famille Libota voilà mama la maman chérie à moi si maman Claudine Bokatola, maman José Loussadi ou maman Chantal Moukendi. Voilà, bonjour bon Molema, bonjour Gosti Kambala. Oui, bonjour Chacha. Bonjour na Batno Soubola Mbabiso. Merci. Gosti Kambala. Ouais, bonjour Chacha, bonjour na Bob Molema. Merci. Et puis bonjour na famille Libota Mumba partout dans le monde. Donc voilà. Boni ba santé puis ba sango ya famille Libota Molema lobi tozalaki na yo médicament lobi azalaki moi absent. Boni ba sango ba santé ya famille Libota ndeni ba koto kindaki. Ouais, santé ya famille Libota ça va, tout va bien et surtout que madame Belvi se porte très bien. Okay. Donc banana na likolo so likolo mutona qui a le chapeau. Aza très en bonne santé na mamien sou bien. Alors bateau tout bazan assez ba ça va. En tout cas, ça très bien. Et film Nabiso mea culpa se porte très bien. Ils ont déjà candé to yokanaki on to senga susu 100 kana to ba 24 heures pour baki salikolo ya 100k na ba jour au etikali pour ça là vraiment bien. En tout cas dans l'ensemble en gros tout va très bien. Voilà gosse na part na yo ndeni ba koto tindaki ba saronde ni ya famille Libota. Ouais, film eza déjà na bakata nyoso aningi zalara déjà bien. En tout cas carré félicitations encore une fois la cousine nanga Belbi Kandi na écriture en voilà et puis là on a sepela vraiment na kosenga merci na félicitations na bana nyo sa famille Libota parce que na moni tuna ba message na biso ils ont bien capté ba gi mbalo pe na donc film ba landa ba partager et puis tout le monde qui film yo yo kota siko kaka teaser pamba donc talami na ndenge ya ba blague te quoi voilà les autres ça déjà na troisième épisode donc voilà donc félicitations na bang. Voilà merci beaucoup et puis félicitations à madame Belvi Kanzi et puis le but vraiment que Dieu vous bénisse bandeko nyonso ya famille Libota voilà na utaki kolanda émission moko wana na Zuma télévision na monaki bongo Zuma na Bishop et puis bafandi mais makambo banda koloba bimo boyebi déjà total to le kotala te mais ko le calé ka total ka juste litoi de ba mesana toujours koloba le but que na famille Libota tozaka na producteur azate bango bazana producteur oyo aza bango en charge en tout et pour tout na ba billet ko voyager tout consort na kolia donc bango kuna basu na problème te famille Libota batanga ki kombo kandenga na tanga kombo ne bango pe batanga ki kombo alors bien en tout cas famille Libota échec sur échec parce que bazata na producteur moroté les producteurs moroté a koluka la production na ba film wana o eza déjà démodé par rapport à ça tokoki ko analyser en ndenge ni balobi pas la bio bande. Ouais, merci Chacha. Et puis merci na batnyo subo botira attention ya Olanda émission na biso. En tout cas to pesa bino rendez-vous té mais to kota na banda na bino sans rendez-vous et puis bozu bakiti bovandi. Alors moi j'aimerais que bozu bakiti bovanda et ça la bien. Voilà. Boyoka. Quand je dis que quand loba que ba kuti baza mayelete eza ko finga te. Voilà, eza juste ko yebisa bango que bazara mayelete.
Intelligence, c'est ça, on l'accueille peut-être à la maison ou soit à l'école. À l'église aussi. Et la sagesse, c'est les bons dieux qui les donnent. Sur raté, sagesse, en tout cas, c'est que nous avons beau Seigneur. Oui. Avancé. Nous avons beau Seigneur. Producteur. Bellard Production. Voilà, il y a un peu de kinda qui pour ça qui réfléchit. Producteur Bellard Production, c'est-à-dire Bellard Production c'est un label. Label déjà ils a maison label sont beaucoup déjà les mots label ils a déjà maison et production où ils produisent les artistes ou soit comédiens la ligne Bellard Production ils a pour les comédiens Bellard Production ils a pour les comédiens Fabregas Weranson JB Piana ba label na bango bali pour pas rigolo mais rebo uta kuta nani Anita Morabu bino boyebi makambo ndenge voilà en tout cas quand c'est gars qui n'a rien sur sa petite tête et l'autre gars qui n'a rien sur sa grosse tête moi je crois que tout le temps toyo les gars la télévision toyo lo bamagamba monsieur eza ya uganga raté o chama kelete monsieur eza ndé to lo ba série to que non na ndinga série omoni mayele photo za mayele na vie classe et bi ngana ebi eza baté belé bagenda olakisa bato uniforme bagenda kotanga te bagenda olakisa bato uniforme bagenda olakisa bato basket ça lati sika basombe uniforme mama na bango na ba parents na ye mais nous tozaki na quand même na posa ya kokenda ka classe tozaki na posa ya kokenda kozwa mayele na sa classe les mots production déjà moi je crois que bango baza na producteur c'est une très bonne chose. Vous avez un producteur maintenant, c'est une très bonne chose, mais Belleville, c'est la productrice. C'est la production, il y a Bella et Nabato à dans l'ensemble. Tu vois? Bato Basala Batourna, Nakandi Star. C'est Belleville la productrice. Tu vois ce qui se passe? Alors, Azana Tanate, le producteur. On attend au sala la scène production ya nini ya film ya nini donc mbongo ezate ya momoni bomba comme na marambo producteur bona boité biso mbongo ezana Belleville azali na mbongo a produire ye moko afuti batu produire ye moko afuti batu ye moko comme na kofuta batu wana bomba lobi ke kuna producteur na bango donc avant que tout ça la film aux yeux déjà caché na déjà makamona nyonso tu bolo ba yango na kamala na bateli ona moi mukia azolo bango zela non et na meke pe ko soulever yango parce que net bimisara non je vais te dire une chose mayele na bango bomba mona ki mayele wana na ramasser yango na zu yango attendez je vais vous expliquer une chose un producteur avant soka aina oyeli produit avant abimisa produit on a appelé ça caché ya ndambo ya 4 exemple après sur tom sous sobo kana $1000 après sur $500 so produit bimi ba baxer le produit bon non pas producteur musu bazalara après ça caché nyonso tout mbala moko et alors Belleville madame Belleville ndenge zalaka na tango produire bateau ça la production un film après ça mutu na mutu caché le jour où le film ezo banda ou bien jour où il y a teaser ba pesi no caché chez signature na yo ozui mbongo caché na yo ozui mbongo transport na yo ozui à manger et ya kokutana na place ça la quelque chose à boire rafraîchissement en fait j'allais dire donc c'est à dire babilo musu bato azolo bara ngana ozomona bango fo nani o mwana nani comment ça rassure nani fit nani si la bengana bango abengana bango simona wana molema na zongela wana moma o ko expliquer biso yango dikambala ozaki na idée moko linga o bakisa wana non na ndeko lo banoka ki molema azo ke nango déjà bien linga o zwaka place le pas toza douai nga na zwaka place o ki wana bige sila bengana bango c'est très important sila bengana bango pourquoi parce que ba yo c'est chaud moni siko la comme ça ba comparaison ma ba producteur sur l'accepter que sila connaît zo simba mais tout cela avancé boni Belleville a aussi la musala ya production emo OK donc akoyi ko aussi la produire ye pas en l'autre na lui mabe avancé te sur la pembe azo produire aluka producteur tu oyoyo monikala kaninga molema ochelo monikala pere balila ba bandi makambo ya musique sika le ba longo na ba pa ba koki ba longo pa ba wera touché pas voilà tant ba bandi ma musique sika
bagi na posa ya ba producteur parce que ya za na mbongo ti ouais reproduire nzembo na ye aza na besoin producteur aye a mise mbongo na ye serveur apesi au cachet oyembi o ekotiza ya producteur donc pas mais lelo ndeto sola na yo rebo abimi na label ya faire pour faire comme na moyen aza na besoin producteur oui mais eza obligation ti vous comprenez ya ko produire ba nzembo na ye moko poto sala ngo déjà pour na ba rebo. Vous comprenez? Fallait avoir besoin de producteur, oui, mais ils ont obligation de. Voilà. Parce que yemoko abayote ko produire ba nita. Vous comprenez? Mais les bossos ça qui n'engwana ti. Ko produire ils ont là ça nenge ni mutaza avancement ya mutu. Voilà. Nenge bela comment on ça les autres là ça qui tout tegi pas ba major bisadini ba produire biso lelo ngai moko na komi ko produire c'est-à-dire que a komi na avancement une longueur d'avance que vous bino bato bo koneka ko luka ba producteur parce que yo moko ko ba tu mais pour faire voyager ba yo moko ko ba pour loger bon quelque part ba hôtel ba ni yamo za na posa ba producteur yamo le rôle la belle vie déjà si à sala que à sala déjà il est belé pas na yi facile la soirée déjà pariné chaîne pour comme chaîne noire avant il peut recevoir les le sous produire il peut ça rendre peu bagage c'est la réalité ils ont ils ont bagage ils ont film été ils ont bon bagage bon eux coûter peu cher terre bon peut-être si on a bagage bon bon bah ça là les hommes bagage à long métrage bagage ça des films on va ça là on a zombie na koba wa gag on les a bagage on est gag ouais na ndenga mabete na ndenga mabete eza na bagage wana go tu appelle belbi ba mongo belete so ba produire na producteur belbi moi ça autoproduction voilà expliquer non bandeko producteur mo wana producteur elexara nini po bango balingi bazongo ndeti batombola ngo na yebite est-ce que ba yebite to nini eloko elakisaka mo wana producteur. Non, mais un producteur a déjà moto, so yo ça a produit, non, tu l'emmènes en produit, et puis lui, s'il est d'accord avec toi, à signer au contrat, à payer au cachet, non, et puis après si à la production un film, non, mais en bénéfice, il y a un peu son mot, on a eu signé. Donc c'est lui qui va gagner peut-être plus que toi, il va gagner plus que toi. Ok, dans des siboy, prenons l'exemple. On a noté que ba postage na rande na teka wana na ena ngo pa na yo. Yo zui yango otunaka capital wana nyonso. Nyonso tu ngana pesi mo menga siko na ke salon. Atete kami $1 milliard. Yo etali yo lisuti. Ah mais kanja na mbongo akosa nango akosa pe filmer nango pas ça nango n'importe quoi. Ouais. C'est comme produit na. C'est comme produit na. Akosa nango n'importe quoi. Vous savez net le retour sur la nubu net mal des matchs à papa chéri maman la bachan. Mais ça va clipter. Ça va clipter. Oui pourquoi? Parce que producteur mon tu appelle ça qui est caché. Donc il y a moi ça la clip. Est-ce que papa chéri c'est moi ça clip? Non. Mbalasi mais peut-être on l'inga sur salaire. Voilà te mbalasi maintenant on l'inga ça disque na mbalo. Il mo produire rango. Le producteur n'aime ta quoi à l'alici album à papa chéri. Voilà c'est quoi yebisanga iba niveau ya Belvin nengwana azui en charge ya makamune ye moko po éclore kota ka soi position oui on comparer na mutu aso luka ba producteur sur le niveau on a dit il y a un niveau il y a en fait allez-y comprendre azana label les a Bellard les a maison à production bateau yo moni bateau ba se produisera na nini na Candista ba pesa bango caché ba bito pesa no caché notre exemple film na bango ba pesa bango $3000 ba pesa bango 3 boza besoin combien pour na film de $3000 $3000 na bino yango film on a so ekotika na Candista ban ekotisa $1 million ekotisa combien bino bosu bozogi déjà caché na bino na makambo etikali etali bino te donc c'est à dire bon niveau ya Belvite. Oui, madame Bella Nambongo. Bon, niveau belge. Est-ce que le salanga mawazani? Mais ba comme le so facile. Ba comme bimisé na poisa. Bimisé na poisa kaza niveau Bella. T. Au moins on est sur place comme là où on dit que non, l'information est déformée. Voilà. C'est-à-dire il y a une vie, il faut que on a un informateur au bazar intelligent et sage. Voilà, vraiment. Parce que bazar intelligent et bazar sage. Voilà. Ba obebi sa information bazo déformer information ya mutu na bango déplacer zo ko isara mutu na bango là na c'est terre à terre et bien c'est vraiment là c'est en tout cas moi je me que ba blom susu
Bon, c'est informara nano. Tozui producteur. Belleville a déjà productrice. Tu vois ce qui se passe? A produisera déjà na Candistar. Donc, sotali un mot ba mundir ba ndeba kota déjà ba film. Donc mundir ba na idée na ndeti biso boto na idée na biso na gosse. Mère idée na biso to na ngo yango. Ah tali yango abi ah na film na bino vous avez besoin combien? Bon dans l'ensemble, nous sommes sous 5 épisodes bien long métrage. Bon, dans le long métrage, moi je vais vous donner 3 000 ou bien 2 000 $. Quand madame Belleville a 2 000 $, on a quand même expliqué les bosses. Bino na ye et sili film anetikali ya donc bino oyo pesa des produits. Bon ça les là long métrage wana il y a telle histoire na bino film côté sili nango. C'est-à-dire il y a pesa déjà va tout cacher bon. Je vais vous dire une chose. À l'époque na salle un peu rétrospective pour pas comprendre un côté français à l'époque l'ère madame Belleville a pesa 4 films bon il y a 4 films azaki nani na totolo madame moi on a mona mukena motete na a pesa bon 4 films atala te c'est quoi na bobenga nani productrice. Après, si il y a combien? Il y a 4 films. Les images là, moi je n'oublierai jamais des choses comme ça. Les images sont là, les images sont à l'appui. Moi, je suis mon tétinae. Après, ça a 4 films à Talate. Donc, il y a un major Bissadi dit. Il y a production. Mais la minute, Azali Kolo. Parce que pourquoi mes amis? Comment tu l'as la vérité? Ok. Ban niveau au Belleville à opesi kilo la bactère au basara ba cinéma na ye même ba major ba pesa na ndenga mabete to so la pembe sérieux là to so louer sérieux na bazo louer ba voiture au monde ote to louer voiture to louer ndako c'est ndo ba te mona pas c'est sikoyo lelo yo so ye na tournage ya Belleville parking etondi oso mona très bien. Mais c'est-à-dire que à longoli pauvreté dans monde du cinéma congolais. Voilà, tout ce qui m'a vraiment et ça là qui m'a moins bien fait parce que tant que fan d'araboué tu as qu'à représenter mission tant que tout ça la banalise tout ça la kayango concernant pour la maman kamune surtout booster ba star na biso auto mingi. Mais par rapport à ça quand on a émission wana ya bango na mona ki pe karazuma na biso ba soulever que le comment là vraiment et ça là qui m'a passe ma casse concernant Viviane. Comment Bishop a le biquet Viviane moi na ya il soit bota wana bota il paraît-il la musicien a wanga na pezemi parce que azala qui azafia ya soif azafia mon boule voilà en plus azape sous na zemi bi bota ba fini Viviane ba biquet Viviane na bi bota bango la famille bota na les abakuti plutôt mutu azala la vie wana azate to zela qui ceux qui mams na bango bota mais ils ont dit que biso moko koto pona Viviane bota bango na ezaba kuti kuna mutazala bota bon azaki bango na so bazaka na ordre le kola maman na bango par rapport à ça to mais un peu pour analyser en tout cas en gros nabite ngai na rolo be makambo na yena vandeli na lobe mamba Viviane la famille bota OK bochona mutu na bino Viviane na la famille bota Viviane soki lelo Viviane azali susuna azako tourner pe pa na bango babenga ye pa tendresse tendresse a ebisi to zaka na groupe na biso mo ba maman na biso mo mazaka na soko fingi batindeli ombongo siko te zana lobate zano kan mena si ça maman très bien ouais babengi Viviane moi Viviane m'a expliqué beaucoup de choses c'est na soulever c'est parce que na ebiki bozala na bonne relation très bien na Viviane bien afinga mututé afinga madame Belleville Viviane nenga zalakana abi na o tourner té mais ça ba retour moyen là à molema tu peux pas imaginer mais la sœur Marlène tout monde qui oui yo kaka c'est bien azo tourner yo lo ba kaka azo tourner té jour autre sola na mais à mon ba retour izongi la ouais on dit ba lobaki la patience tozo yo kana ki na bango Viviane abetelinga pas mi pire master na ngai abetelinga lisola isinga binanga molema na vandi ba bisinga ote ba oluka yo et pas mams mams na bango wana po mams la disons ra maman so bon ba e barati okei ba kei te aboni ya bien bobeti kati wana te nani o tendresse ote tozana groupe na biso mo bo wana ya WhatsApp il faut ko ta wana pour talaka photo atakaka mutu wana nazo c'est non vérité na biso vérité voilà
Viviane alobi ngai nage sala ba makambo wana ya pampamba wana ya kofingaka nage finga Bellevue asalinga nini Jouka aloba ke Bellevue asalanga nini jou pe ba tchaka sur na film ke nazo vérité ngaloba na rabo mais nazo sabino vérité na jou ba kotaka keto jou ba kotaka keto jou Viviane aloba ke na ofinga Bellevue po Bellevue asalinga nini asalinga loko te na finga e poani molema d'ailleurs kututi na vandi na nga boye so lelo na vandi na nga boye na mo makambo na nga mso mike zo pesa na ngo s'il faut remercier Bellevue. OK, tu vois très bien et les kara asende se abasondo sande amuna ba oche bouton nzoka nde ba ye jour msu ba yokuta na ba pesa bon ba $20 $20 on ezaki ya nini abi félicite apesi moko mbote boye merci le bagi bien jour on a une émission ba pesa bon ba mbongo ba $20 so Viviane abi ye bakati ye comprendre bato mais yo ba bisa ki yo kasite fallait yo finga te $20 ndengeni donc $20 pour ba makambo ba mabeta ba $20 ezaka bango na yeso bisano lisolo na bino moko na komo bisano masolo na bino po boyo ka bino moko na ndenge ya pete OK et les cas Viviane avanda na ba yo mona sko Viviane na tourner jour tozaki na 6e anniversaire amona Viviane ba finga ti baba no finga na moka ndingo wana na te pona côté na ndinga lala na ba kermesse te mo na kermesse fola na kermesse ba to te ka na ba ibaba makasi na sœur na ngamo master na to vanda na kermesse na imaginer moi ça di bala malala na kermesse et ça non normal na kermesse bat basangisa na kermesse pe bat basangisa mbongo pona bege bo toucher côté wana na kermesse to zara pe mi balé ndeti ngana ba semo na sala kermesse to zara ngana Christelle Mamou che ngape na che to sangisi bon na biso to teka to ba bénéfice to kabuli voilà et ça na c'est tout à fait normal donc alors côté dans tout la côté wana tellement bino bo batampia ka bo batanzala nani akisa kinana na déjà Davina sa kinana déjà muta suka botigala na yo za ko pesa bino mbongo ye wana aza souci pembe la za madame nani madame madame ya kombo madame ya nonga non mo boyo babenga madame yopoza madame OK yopoza madame train avancer tala omamba bilo na bango na sozo ya nango faut luka ro minimiser ko luka to pesa mo valeur net sa mo no ndio pesa mo kilo mo bo alobi pété nde oyele ngo ni esiko balobi ke bango pe balobaki po batala ka émission na biso ndenge to lobaka ke nga fo buka ngona po yo mwana wana mishu na ebiete yo mto tangi komune nga na ebiete batusu na ngata ba plateau na biso to ko pesa bon ba valeur te OK ndeti ba kombo na ko ya ngo awa te donc ndeti boy caméra so ezo exister bo za Bellevue so evandi boy za Bellevue donc ça dit so elinga ko mandeti ya mishu nyau na ebite so ça comme nyau ya Davina comme nyau ya nyau za kanani na restaurant ya Bellevue ou Bellevue nazo ebate nazo ebate po nyau wana fois la rapos pas lire ba mpuko ndeti ba msuba ndoke ba ya gola ba kotangana voilà na makambo ngo pe ya Viviane na yokaki na mona ki susu ni lolo ye pa lobela ki yango donc on dirait ba fanda qui est versus à l'air comme moi je passe manque à faire même ça Romer peut-être Miss Lolo je passe manque à faire même ça chaque jour mais Miss Lolo là mi 600 na blé na nzoto na ni ba vert ya couleur vert azala ngo ya forme nyo surtout ngala na ba balle belé na chambre non na beta minduki na boina apekisi ngala nde pa mi ça vert on est mignon on est c'est ba vague océan yo touché les mtloba Bellevue so touché Bellevue non ya on a monté raté na monté on a 4 dedans donc attends au même 600 les gars ko nino donc il y avait wana donc beaucoup temps luko bongsa na nzoto on les boyo fin à Bellevue manque à faire le bino nde ko nga bikambala manque à faire mo pesa nini pe dikambala 6600 volts na nzoto voilà, dit comme là par rapport à ça, Viviane peut c'est une femme bien, à solo la bien, voilà, à côté vraiment ma cambo tout par rapport à ça au bâtissement. Non mais écoutez, sur Monique, même ça chaque jour mère au fin les armes ba faible. Sur Monique muta comme côté la vie privée à moto. Voilà. On côté la vie privée à moto. 5 à toquer, c'est que le mot de simbete la moto. Tu comprends? OK. Bango bazo beta lisolo Viviane na lelo kandi moni maocho le baza famille bota te oui mais ngana nazo
obeta lisolo on va répondre par rapport ya na nenga kibomutu nozana direct. Voilà. Tango bango bazoya ezana na lobi Zuma na Bishop lolo pa lobaki ta yemi silolo tango bazobotie bana nyongo nani abeta lisolo nango peto sur la direct ye Bishop na ye Zuma tango bazobotia bana banyongo nani abeta lisolo nango batombola misapi na Zuma balakisa biso babago baza Zuma balaka seriment alakisa biso ka bago ya latina loboko ya zobotia bana basi wana ya zobotia nyonso wana alakisa biso bago ya balabo alakisa biso donc yo soko lobalika ya muninga o tozana ngo même pas sire o tozana ngo même pas sire ozo seka peso mino panzo ndere soki ndenge nini ozo biye bateke pour le chapeau bomba libani na très dangereux. Moi, je sais comme très dangereux. Moi, je te dis, comme très dangereux. Parce que tant que vous avez les solo, il y a mokoza dedans. Il y a ma casse kutu au signer licence définitive on doit t'abandonner. Si au signer licence on va nous t'abandonner batu balani. Oh na obala kat. Moi so mo obala pe comme éviter. Oh. Il va nous dire pas me tout le monde dans la société. Yo so bala kat on na obala kat. Voilà, toujours continuer toujours émission na biso malgré bazo signaler biso que to komi na suka ya gola alobi ke famille libota to zara na ba plateau te to luwa banda kwa batu to defa banda ka batu na to ya ko senga to zara na ba plateau te on to zaki éparpillé au moins na kula ba tourner ah ba sala bwe to defa banda ka batu par rapport à ça. Est-ce que ya gola yeza na plateau? So tali biso au mona depuis to bandi d'émission oyoyo ko balancer 10 émissions na biso au mona so quand même plateau. Voilà. Ko imaginer to ya à 8h. So que ça pas battre. Moto wana na mwasi na ndako. Po biso to ya ko déranger ya di mari banda tigla biso plateau tout ça 3 émissions. Voilà. Ce sont des gens qui ne comprennent pas. Baza bangonde bazaka na ba plateau te. Hier pour la sorte de l'émission de mingi on a rabani parce qu'on va sur masanga va filmer ache maman ache banzete est-ce que moi ça remet la tumba ba masanga ache banzete et puis l'émission bande za ne longime mususu sora émission ko koma na blokazo melo elongozo beba tina suko mo de bilamba alongo bilamba ko buta bongo bela atayo ya gola kanganga père oh na mo gazo bilamba plateau pe lungu zumbi mo ga ermo bina les là. Quand on a dans la tête, je dis moi monsieur. Azoloka. Azoloka la télé. La sila voilà. Alors pe kakaye ya gola abengi biso lisusu de mère lui qui demeure aza papa aza maman te. Demeure aza papa. Ah faux débat. En tout cas bablo on a faux débat. Faux débat mère, faux débat. Donc Zoba, Zara, Zoba. Faux débat. Faux débat. Faux débat. Merci, ça va s'y faire. C'est faux débat. Faux débat. Merci, ça fait. Non. Faux débat. Oh, tu cali boyo quitté. Donc, yo comme tu es bisanga ke na zoba bomba ba question na zoba. Oh, déjà faux débat. Oh, déjà faux débat. Oh, des mères à papa, des mères avec cette forme là. Là, tu as pantalon pour moi target c'est valide. Ah, non, faux débat. Faux débat. Faux débat. Mukusa talo. Faux débat. Oh, faux débat. Voilà, avec madame Belvi, abana kutalaka kaka tia ko kufa. Tension na ye eza, tension madame Belvi quand eza la rande ye ya gola. Parce que yende mutalobi ça ya sala émission na 7h, madame Belvi quand eza loba na 15h. Alobaki ya lobi na news officiel. On a lobara na za 4 sur parce que na pesa abino pe na ba chaîne. So que yo tali au mona ngo. Voilà, na lingara boete lelo nga na seki na ngai te nazana bien te oyebi ka nenge bela zana ba char de combat bon ka nenge zana be l'hélicoptère ba bese nganda ba américain ya bola mtazana na minute avec nos attention pour la belle bio azala est-ce qu'elle est à tempo ye mutazala na minute biso mondo ka ndeto za boko to en charge on les kate akoma ngata pembe la belle vite nga zawa on les la wan si bakanga
yo koleka okoma transparent otusula biso vraiment moi ce soir azali lokwa bagénima ibele mais tomela mai te azali lokwa babianca basamigra bapamela bapams matondo tonga tomela mai te chance nzambe ayebaka pesaka motu nyonso tu te ndeti rêve belgique neza mono même pas le niveau même pas la attention oui ailleurs on a la vérité ya bola yo za misike devoir à domicile ya bola yo utinda sekate po bela acha ta kandam bana no bangsamini ya bola quand nous on dit séjour de mort bangi basana mino na munoko séjour de mort bon aller bela pena banole abano attention pour les Bachar de combo ezao. Non moi vous donnez la réponse des héros. Voilà. Voilà, et reste de savoir que vous étiez très nombreux de nous suivre partout dans le monde entier à travers vos téléphones portables, vos ordinateurs, vos télévisions. Quand je dis ça, il y a Kolobake, tout comme déjà Nasuka, il y a émission Nabiso, coup sur coup, qui était bien présenté par votre humble présentatrice Chancé Siana, la Cléopâtre, moi Nasuka Basuni, autrement dit, IGF de la presse. Voilà, on a invité Nanga vraiment ya Kitoko Makasi, ya Mayele Makasi, baza na ça vraiment en tout cas. Et là au moins avant bon bango ba voisin bo apaiser bo consulter notre dictionnaire parce que le dictionnaire ils alara déjà na moto voilà ils ala ki bongo bon Supra Molema ainsi que Gos Kandi Dikamba la mobile la précision ma boko pétayer soka le bio ya na 6h ya kaso yete wana vraiment. En tout cas, Oko Zouanayote, voilà. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis les débits jusqu'à la fin de notre tranche d'aujourd'hui. Là, je vois la maman chérie, maman José Lusadis, maman Claudine Bokato, là, maman Chantal Moukendi. Voilà, merci beaucoup à mon papa héros dans l'ombre. Merci beaucoup à Alexinga Ndou pour la présence nayo. Voilà, merci beaucoup à Adous Nassima, ya caméra que Dieu vous bénisse. Mais ça là qui tourne toujours là-bas. Coaching et Nzambe Nangai na voilà. Merci beaucoup à mon habilleur chéri Paulin Lissoupa. Restez toujours branchés, c'est restimaté. Collez scotché sur notre chaîne Actif Final. Bob Moulema, Gosti Kambala. En tout cas, boy. C'est rabaissé. En tout cas, la team m'a pas la vie. Si l'adversaire avance d'un pas, on avance d'un pas. Okay. Si on recule d'un pas, on avance de deux pas avec agressivité. Vous serez rabaissé. Rabaissé. Voilà. C'est ce qui va. Oh, mambo teza na moi. Mambo teza te Kambala. Papa Miguel, ce cas monsieur Sili, il y a des soucis hein. Ngana obengayo. Voilà, restez toujours branchés, serez cimentés, connaissez coacher sur notre chaîne Actif Final Télévision. On vous prend en congé. Au revoir.